mboka nini ozoyiba na bureau makambo balokie lisusu tatike na moko kende kolanda match po leka mbongo saka na leta kaka na konta bato bakozala leta bakende kokumisa bale yo koti na kati osusu mwana nona mwasi na kati ntango bazokende kuna bakanzaka kofandaka na bidjo kokoti match ndoko boye na délégation Congo en tout cas parce que place aba bazinga bakongo ya soka tikani ntango makambo kani kosila basindeli opana maboka babolole okoma na lelo malonga bango balati place ozomona moto azokomisa lopa oyo akomisaka mpenza pays bamemaka bamama misusu bafrere nao bandenga mabe te mama mboka oyo kote leopard na kane tokendaka so te po tozwa estce oyebi tokendaka te po tozwa kane tokoma kokendeka toparticipe Congo na 68 epesa coupe na Congo tokomi na 74 natanga bien vert clair bazwi kaka ya vita bazwi coupe d'Afrique ya club pays na muteme ba club kaka bazwi coupe d'Afrique baye kobeta susu kano tozobeta lelo RDC bakakoko balobino sans profession nalobi na bien professionnel mon côté abetata na Gabon na Uganda te bajeune kaka ya mboka championnat ya diffikini na ya balubumbashi wana mais baketi na Afrique babotoli coupe d'Afrique landanga bien nazolanda pas salaire la ya moke balaki bango poto ndaya limana 9 bi soki 8 soki 9 dili lelo ndenge bale osila mutakolanisa kani moko 9 bi Merci Fidesha, on te remonte, nous sommes à Kinshasa sur KTJ Culture Africa, chaîne éducative, chaîne number 1, chaîne numéro 1, c'est pour la cabine de source information, quand on est sarabino, ce qui au Samona, la KTJ Culture Africa, au cause de la décité, bah nous y a bien, bah info réel, avec la femme qui change la figure du monde. Dorcas Sengoma, toujours une émission on a préféré de la Bossolo, de la Bossolo, et la info vrai. Na plateau na biso ya mokolo ya lelo, to yambi oyo bomesana kolanda butu lokola moyi na KTJ Culture Africa oyo aka kopesa biso mateya, oyo apesaka biso ba conseil na kombo ya Pasteur John, nité ya pete na ende to ko décortiquer l'actualité oyo ezole karamboka na biso ya mokolo moi lelo. Na kosenga na oyo azana derrière ya caméra sénateur Loutete, formé la biso plateau. Je l'ai invité la biso ya mokolo moi lelo. C'est parti. Alors, Pasteur John, tous on a match à l'Obi et arme ici dans Zambie. Tous on dit tout que mais match à la moi on donc il y a qui match le photo gagner mais quand le on comprendre mais ndenge conscience na biso ekendaka na place oyo ememi biso nyonso voilà na kane tokendaka so te po tozwa est ce que oyebi tokendaka te po tozwa kane tokoma kokendeka toparticipe oyo aye kozwa na oye koparticipe baza kadi différent eya na bana mosusu bakenda na classe natanga mpo batangisinga na bamama na mwana mosusu abike classe eza mpona bima le premier. Mais écoutez, ça vous comprendre. Donc, on a besoin de se comprendre très bien. Quand bima les premiers dans la classe n'est pas dit que là tu as une forme sika, tous en famille batambo, ou bien que là tu as une forme propre. Les premiers actes de décision, on a autre nombre de pinda. Ndenge to na classe le biso nyo so fona prouver mo kenga na tala kamala. Eza likamba maman à côté classe T. Likamba yemo ko mwana so beta mo déjà défi de pinda. OK. Ba ya na uniforme ba la tsaya ya kala ya sika. Souci ne kenga na bima le premier. Yo lo kana za kusuna RDC T. Vous comprenez? Yo lo wana etikala na RDC ya ba tanga Zaire. On a Congo et dans la zone où il y a vraiment na 68 Togo Tamate Tobima champion d'Afrique. OK. Vous en avez na 68 ils ont ba joueur ba beta tana pototé tiba tiki bale ba betika awa misusu mais bazale ki ba grand joueur de l'esprit et leadership. OK. Ceux qui n'ont pas ba lisolo ya Kalala papa Kalala azaka joueur de la base car tout puissant Angleterre selon l'histoire il y a mon coup de compte à Mazembe
atia 4 buts na finale la Ligue des Champions où est le combattant africain nana bien to tena ndai pe pembe okinga na loba na 68 on peut bazoka Coupe d'Afrique mazembe azoka Coupe d'Afrique nani ya club RDC akeko zo Coupe d'Afrique ya tano to zo betale lelo makanisi wana ba joueur wana na ya balani tende ndenge le pays moko ba joueur moko to bazaka na salaire na ngate ba promettre ba kopoto te ki na motema na zala djoko kolika ba linga to na coupe pour na pays ezangi lelo ndenge ni bazo toucher mbongo be ebele oui que ba joueur de ba toucher mbongo ya passe maman tozana na bifu wana tozana konta mbongo na bango te mutu na musala na ye siko na zotela ndisi koyo Congo nini ok n'était pas comprendre Congo à 68 et ça coupe na Congo to comme na 74 n'entend bien vert clair ba jouer ka vite ba jouer Coupe d'Afrique il y a clair pays na muté mais ba club ka ba jouer Coupe d'Afrique ba ko mettre sous kano to se mettre à vélo RDC ba kakoko ba lobby sans profession na lobby na bien professionnel mon côté bo abetata na Gabon na Uganda te ba je ka ya mboka championnat ya difkini na ba ya ba Lubumbashi wana mais ba keti na Afrique ba boto ni Coupe d'Afrique la ndanga bien nazo la ndapa ça va être ya moké ba ki bango poto te ya kama ndaya dimana 9 bi ceux qui 8 ceux qui 9 dit le revenu ba le aussi la mtoko la sakani moko 9 bi azaki autre belle RDC ba joueur ba famille na bango bayoka fédération ya bali bocha mato Congo kaka moko na epesa ba coupe to bangisa ka Afrique mobile ba Congo ko koma le chèque ba pays nyo solo ba pays si fédération na bali le chèque de la classe to che wana pembe tala siko ba joueur ba chama bango na terrain na poto ba beta ba makasi ba komi fin et ça bon pour ni pasta bazana muto ko pesa bango rigueur te ok Maman, nazo balo polele vraiment oyebi na RDC tozaka na souci ya kobongisa mboko te ya solo soko so yibi esi oyebi muto asa yibi agangela basu muto ase na ndenga malamu te po déjà zo sentir que conscience nezo funda le sali mabe voilà bozo ka mo ke boke bosa o ayibi dele atinda bato basali ke mbango po baye ba moto ya capité tant ba retourna le quoi on était sans comprendre pas dès le ça na Congo nazo balo bien organisation ba entraîner ba mériter ko coacher Congo te nazo ba poleli tozo ata ba joueur ba beta kana ba beta mondial ba za ba proté décision ko coacher na bango ko kotela ba joueur soki ba yoki yeto ya na coupe ok ta Sénégal coach na bango mwana mboka beta ba mais ba beta final ba zo coupe na yoki interview na elobi dit que si le ressenti qui a dit décision n'engage qu'à tous de pas répéter coupe voilà tala ba ivoirien ba lobi que le championnat Coupe d'Afrique on m'a dit que 50% to zo ba équipe moko nanu ba beti te mais décision déjà que to so mona to gagner biso azate mais tala ba congolais na terrain lobi ba passe ya biso ba ebele ko kanga kama le ko ba na ba défenseur mususu wana na bo kotanga kombo ali mo frena ka ba le mande febele ande fukale ko kwa pesa baninga balekende te donc nazo comprendre te nani alobisi wana le quoi président tombola kaenda meninga sopaka kofena ba avakengele bwendeni mais mutu na sepeli na ye na bango sole baza bien mais Gaël Kakuta nzamba pa molai na Yohane c'est qui Yohane na moni Gaël Kakuta abetaki bien siko na lokanga ba jouer po ba beta ba le malamu ba yoka susu coach te tuna ba yoka nani bayoka chancel bemba mama nazo ba no clair na telle équipe wana mutaza na souci équipe ba chancel bemba sati chancel bemba komi entraîneur ba ninga na terrain o matimi ngizo zonga kanga awa zo ba le pesa comment zo mtabale na makolo zo tangi ba ninga na yi ko ça la fit je te dis devant qui na moni be état d'esprit à jouer quoi bakamu malgré tout qu'on raté mais avec na souci acha moni joueur ba joueur ba wana na bino so ba mabete na ya chaki ni wisa merci na pesi ba on se dit le pas mabo mais la faute eza emelo coach azo ko gérer te que je raconte mon faible na zo ba na yo ba joueur ba kenda kan na ko gagner te
bakendaka ke toki toparticipe tolakisaka nzoto ke Congo eyaki baninga mosusu bazalaka soki tokomi demi-finale te tokotika te eloko esengi na Congo okompane ka nokasi naolobela opolele pays moko tokomi bainconscient tozosala makambo na sentiment tozozala na rigueur yango nalobaka bajoueur oyo ba 68 na ba 74 comment bazaki na makambo mosusu na motu koleka bino bajoueur balelo bozotouche beni orbine fo kozala na susi ke badrogba banani bazwaka coupe ndenge nini biso te meme bino bosentir te ke totika nano maseki kongo soki batie fiere ebandi soki bazana batie soki baomene mutango bamene biso babomaki nzoto tozokisa parce makanisi wana mpona bango ezalaka te yokanga bien omoni bekipe ambini neti babenga yango lider toke malemo tala barea tala babayel de munich ata bazomene bino 10-0 basaka lokwa baciebi te chaque jour osobetaka ke poste na ngai nakobetaka boye soki eza pesa passe me bakongole soki kaka bakurusi ye ekomi nde lokwa feti na bato baluka yo vraiment na mawa na pasi na likolo kuna terrain vide nazolobela yo masere na mawa Congo se komplikaka ye moko kobanda na fédération ti kuna balingi koloba mingi sa bakokisa makambo nazoloba nokude mama kotravaille mpo na likambo nakopesa mbongo mpo na likambo ya diferent bakopesa bino mbongo ebelele soki kaka nini eza malamu te bokoyaka na eloko bokoza na mbongo makonga te so boya na décision bopesa solution or bajoueur yango bayeba teke valeur nde eza ya bango moko bino boprouve intérêt ke komanga na bokosala likambo baninga eza mama omona kaka ta mosusu tokolongwaka ni bandeli yango naolobelo poli yango nalobi kaka biso kote prononce équipe te nyonso ka tokokuta noka tokomadi ya petepete ezalaki boye okakaka asalaki boye kutu soki ezalaka kaka batende eza boye te kongo soki toganyaki lobi ma olingi omona lelo lokola neti anniversaire ya mboka fete minene batikolango ebandi na bajoueur ngo peut-être bakoganye bakende bachambre oyo bafande lokwa baningi baconsacre lokola toganye match ebi tokosala nde tolika lokwa baninga oyo bayelaka coupe bazaka na distraction te bajoueur ya Congo te naoloba te na badirigant na bakonzo bakende ovande batali match to bakende okutana oyo bakende lokwa boganye merci kozwa ligere kokoma ntina finale alofete ebandi koyambana bi otyaki na sepelaki nango osalaki bato baumela zwi masanga ye Congo ndenge ezalaka mboka moko ata fulu eleki yango na ordre mama nasolo bakoli so ndiminga nani nakozwa susi ya mboka mpe lokola Zambie soko otali bango bazalaki na bango bien banga bakola ata ba4 mama nazoyebisa kolele yango nayebi sikoyo sikoyo bango nde sikoyo décision ya kilo omoni Zambie souci ke pays donc joueur otala mpasi aza totande mpo na pays babie ekoti te nayebisi yo eloko esalaka bakipe mosusu eza tozanga nde esprit wana ke awa tokoti terrain eza so likambo ya kingani te todefendre mabeli baninga oyo bakokinde biso te biso bananga nasaka baje de passe kosokosa kaka bajoueur ya RDC na tifa soki nazwi na pesa soki soki tomaka moto aza na ideo na oloba na ozongela chance ya libemba tala apesi meloko te fraternité nakumisaka mpenza te mais nazotala ke non moto aza na expérience koba chasse mbema na terrain aza te yenda komi kolakisa baninga boye te sala boye donc bajoueur ya Congo elingo lokola conscient mosusu lokola nayebi te baprouve akanga surtout wana ya bamandefu ya pembe wana na ya mandefu kofrene songa babala numero 3 wana ezalaka moto moto abana omoni fo liko compliqué otoza pembeni opesa apesa bokende soki nazango ye na oyo ya bisi numero 10 na numero 3 baexagere mama totinga baexageraki vision numero ya pembe wana oyo apema namongai apienga kanda na numero 3 balobibisaki bisi babisaki wana bisi azali na numero 3 pazalaki merci beaucoup tozana wana entraîneur est-ce que entraîneur otie Congo nayebisi yo bajoueur babangaka coach ya rigueur il faut un esprit mama nazopesa conseil soki oyokinga bien
José Mourinho soki bazaka ba jeune babeta bale balinyaka te na ki coach ba ko rinye ko leka ba jogo babeti ba bale ko na très bien eza na ba coach msuto ba ko ba coach le ko ba on va penser sur ba vigini voilà ndele fiki la même chose on y a toujours coupe d'Afrique ndenge vidini n'invité par pour la balle sur la bêta ça jogo le ko ba très futain mais décision ni yanga na ba yoka tito za coupe na ndanga bien na je so ligue on ezangi ba coach oyo ba zoka na mazembe o mazembe kinda chef ba final ligue ya poli na biso ligue mama ligue wana ezangi une équipe nationale ezangi na ba diriger équipe nationale pourquoi ezangi na zo le polele so yo kinga pourquoi ezanga pas ezanga pour place laisser aller ça tout nous deux ça sera n'importe quoi OK to zo que la bango souci peut être kama mboka mais bango bazaka na ngo eko ya bakana souci pe dia ko mettre ici si ba dia mo batina ba oh mama kuto baziko a premier prime deuxième prime ba comme na souci to lomba prophète etikali pamba ba ma souci ba zonga avant ah ko na makambo ngwa bale mukuma na bale boye ba ministre kili bakela tali kamba bale obo sara kateta mbanyoko makawa tamba ninga bakenda kukemba kema utaona mbabale o ba meritate ni bazoka place o ba merita bazokelo côté mboka nino joli bana bureau makamba balo keli susu tatike na mboko kende kolanda match pour les kambo saka na leta kaka na konta bato bakozela leta bakenda kukumisa bale yo côté na ka ojusu mwana nona masi na kati tant bazo kende ko baka ntsaka bofana kana budget ko côté match ndoko boye na délégation Congo en tout cas parce que place ba ba ni ba Congo ya so batikani kama kamba kani ko sile basindelo pana maboka ba bolole on a l'air malonga maman ba la place ozomona mutazo komisa lepa oya komisa ba penda pays ba mema ba mama misusu ba frère na ba ndena mabete mama mboka oyo côté local foi et puis nazomona kwa mtoke na kupa mo Maroc c'est longa namo kwa Maroc mtoke na kupa Maroc c'est longa on a Maroc oya mama l'équipe ya ngwana baza ba meilleur que ba congolais décision bango banani biso banani eloko ezangi Congo joueur nyonso atalaka ete depuis soka sa bimaka so komisana nde ba kasi bamoni nga na terre mama chemise ya maputa nango problème te les chemises ya maputa nango maputa ezali bilamba authenticité bilamba na ntango elatamaka na Congo mobulu ezalaka mingi te bana mabotamaka ebele te tokomi ba système mindele plus tokokaka wana ti poto ndate botambo na ba bikini na ba soutien na plage ndio sasa à l'aise na Congo soko teka na plage bikini kaka na mai wana déjà banda wana mama nazo bela yo ezo vanda passe nazo mona polele kuto mwana na mwana kasi bana kasi alelo azo ya zo batiki na faina banoko na lupangu kona kala bilamba moko beneti habillé pe ya ba congolaise pe comme mabe et depuis la fille congolaise qui est passée depuis partout partout mais ça ba culture nazo belo makambo na vérité pourquoi ba musulman mabe to ba gaka pante voilà nazo ba no clair vraiment tokena ibisa bakimbangwa batika ba makulungulu bataka bilemo sentir que oyo zo ça respectable on comprend nga très bien malgré tout ma belle biso to bebisa biso mama na so ba no polele abiyama na ka pamba ko tulisa ba kancho ko za mabulu c'est ça so comprendre nga oui na abiyama mobali basa chaki habité wa za ventiler à moi modèle tika tika nzoto biseka za kananga kazana misu or yo lati po na mode kaka baninga bazola te benga pena la na lata yango moni soko za célibataire lata kande ko lata selonga na manso za mwasi tant ko so te bilata la ta sara ka tanse ko kuta ne escroc ko ko so na mukolo moko ko so libala ezama kamba grâce to pesa ya mwana nzambe pas protéger avenir ya vie vandi wana mais pas nanga penza libala za kamba décision nanga za nzambe te donc bien monsieur comment passe comment na kambo kama libala et comme kota na mabondi yo kwa sija konginda kokende libeza ko lukabiyoma mbongo kuzala wapi bana babata mana nini yemba libala kwa garanya moni barabara mama bakosa bino longo na kanzo na mutu pote tona bomengo ba divorce c'est ma fele koli a pote ça facile ko bomba bana kasi na tata masi mbindi ofele kuna kutu bazoko yango moi je mundelo ko tunie na zana mazo sala okubala te mama na zana mwana moi je
polele ayebi ngambo makambo eza tiliwa bino awa ozoyamba mona kwa kede okiki basije koteka okumi ne bisaka nana ongabala neo église makambo sakiba na basi nakende mama nazoba na bino kondima nonga te mama avenir noko beba na libala je te dis défendu libala eza destiné depuis quand tu sois dans la nièce on dirait sengo na ele kelanga ko bala eza bien mais faut bala maman na zo ba critère yo kamba tout excès ni suka les akamata so exagérer diabète na kanisa na tante libala eza bien bala eloko lingi bala na décision de comment il était avec koki bota bana selo calcul makoki ne bozo kena mobali ko zela ka to kutana mobali boka yaka ba kwiki mbongo mukia ko fungula na kololea bien sur le problème il engage charge ko bana ko ba koli bonga tu suba tambo na vina bango be ba charge ko ba charge to ba polele banya makutu ba yako fene ba bota na kenge bongo biso ba lion saka na bana na so moni mwana ndeko ye fa bumai ke na ba na yo olia zambo fele me ba ya mabi yamba yamba te tala na kupa banyama so moni munio ndo mwenye mazaka musika yefu babeka me bino awate biso kobota mama famille to yana ba famille la tami so déjà si avec vraiment na passe ya famille akola sa ye babango ba sentike na mama moko pia ke ko yo tala ka ozoma ndeko poli ozo no mitika mama na saba no makambo yo eloko kosi kongo tala ba kuna ba kusila ka ndeni kota na quartier mutu mwana mobali oyebi ko lukela no ndibya ko bomba yo te mukimo chama sizemi na bido ramba kabela ke soki na député soki na noko soki na yaya uteki poto so teka kilo mo ba yite na ndaku oké na ba rosa la laisse matin $10 na zika za mwana mobali na comme na 30 à 25 ans no ko selo ko ni yemata rien mama nazo bana polele jidimanga nazo peso tala bana bena na vanga bana mbale bele na kama sona bonka ya babe mas ba pecho pena ba kolifuna de data moko azolo babo mina suka senga ka siji shimbo métier ayebite te lo ko mo sala ayebani te kande ba solo ka mimi yari yepe kizenga tale sengwe bo pauvreté mo teke de tout la mo ko la cantine kandi ngolobi mama ndaba beto ngometaja mulai batuma balibulu mulai yo moko bazana na propriété ya passe ko na famille OK ko tumula ndako étage ya pauvreté 20 étages ya pauvreté pauvreté nazolo belayo nazana ba ser na ngai du matin parler soko tali welelo na nzambe na basungai matika ya so tika so ni mega merci awelela kokende na nete so ikanda nini azakati na mobali moko ya biesi kwa kosaka ye kanda ma kesu sana o wana ye pa mono kama se komiti kandi azo charge kai sa ye bana lukaka te pasi mama oyo bana yaza ka so bazizi mobika ili mumune bibi akosilika onde ko fingiye ele kaseni mwa bo ze akoza fula moko kwa liboso ngire bomba ze les omunana era ngotale botiki ngai na mabinte na ngoya kate yo mwana tata mwasi na botika pushi na makamna ebite tanto maki semne bande ba pe kisa oboyi mazo bela yo makamisa na mboko so bore marke bana bo so ka fete lingi na konjeti na moko ba to ba bomba ba so ko saka ne konjo na vie ko ya baba famille ko kana kite ba ko miso mutu munana ndio bande konjo na ko bomba ko miso va vale bango bali kana ba kolisa ba mi bomba ni bu ko panza bana mali kamka yembelanga bana te nazo belo polele bana mo pesa na famille na bino ba saka na kama kasi kele kabano yo saka bango bana mo ko propre zo bomba bango bien o ba yaka wana ba ko bebse su na bana soko le bana ni mwana nga te lo kwa kuna ba fanda ko ba kuluna mwana deza na 4 yana bana msuba nimba ba te beta kandi banda 2015 ti lelo mwana nini ya 3 à 19 ans nimba banimba basote banimba sote bana beba nimba kate asa mwasi mobali atele makata lo le keku ti bola sena makapa zo lela kendo la na 3 ans ina tatime bano ya lelo ils ont analysé très bien. Et Pasteur John, parmi les députés au votaki, est-ce qu'il y a un
Congo, on va congolais. nalingi Congo makasi mais nazaka desina komona makambo ebele so yokinga mikolo motema nanga soki bandi kolemba mpona monima moke manda président Faci ndenge asalaki na mwa ntan wana batiaki na premier tour soki bapesaki ye asili to te me namoni mwa malamu wana nabi te esibali bandozonga na lingambo andehor na ye mabe bazangi te mabe mpe bazangi te mais eza na bato mpenza balingi Kongo eprogrese te na mboka ebele eza na bao baza koyiba sans balemba azoloba no clair eza na bato par jour sotani mbongo bakotisa balinga kopema te étrange na moko ntango tolobaka akendaki mpaka politiki te bango basekula mpo bamoni kolota politiki nde bomengo na bango totikela bango lisuma danger oyo eloba na bible ke makala moto ezotambola bango na motu onimanga pasi o population so ndeko wayaka nango mama bisika